makambu ya bakuluna oyo toyebi te tokosuka na yango ndenge nini bazali kaka koyoka te pesi pasi ya kosakana te. Mwana ya kuluna kombo na ye promesse ngoi azali komona na kola mwana muke nzoka nde akola na kati ye asali ba dega ya kosakana te. Kuluna akati mutu abimisi ye cerveau azali bongo na kimbangu précisément na première ri epesi pasi ya kosakana te. Mwana ya boye tosala na nini place na ezali wapi soki akende komona Yesu te tokosola yango awa na émission ya lelo. Auti ko boma mutu lisolo wana bana ya yolo eleki na ba réseaux sociaux ye moko apaso avez à reconnaître ye wana bazo mona lokola mwana moke ye promesse abomi mutu akati kingo apanzie mutu abimisi cerveau na ye libanda. Kaka na makambu ya bakuluna ya droit de l'homme akomi tangu bakuluna bali kokata batu machette ko boma batu ko buka bandako ya batu batongi na pasi droit de l'homme azaki te kasi pona nini tangu bakomi ko exécuter peine de mort droit de l'homme ayeko bima meeting monene oyo mwana mboka ministre ya justice Constant Mutamba asalaki bongo na changu po ya koloba toko exécuter peine de mort pona bakuluna parce que tolembi tozo éradiquer kuluna na ville province ya Kinshasa particulièrement généralement na Congo démocratique mobimba. Caméra botala population botala RFI ezawa ba droit de l'homme bazawa bakomo funda ngai ezanga te za peuple ezanga ite ezanga nini botala bolingi nini sanction contre bakuluna bolingi nini peuple nini peuple nini peine de mort peine de mort peine de mort. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas wapi, Vangantama, les vieux Vangantama, où est l'ensemble de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga, te biso surtout ya somba billet air yangoyo. Somba billet. Pendant le 15 février, et pas wapi où est rançon de la forêt, retour, il y a roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta Bongo, na Arena Grand Paris. Oh, Toloba quitté, Tolobi, voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio Lokole masolo lokola kaka tolobaki tokobanda koya pona ko update bino ko pesa ka bino wa situation kuluna oyo zali koleka na République démocratique du Congo généralement particulièrement na Kinshasa to ebi yango ministre alobaki sika fini to lingi lisusu makambo kanyama ka CCT obazwa kuluna baketinda sala bilanga te soki ozali kuluna yo kombo na yo omona Jésus Christ ya tangu sikoyo ba prononcer yango tout le monde komona batu ya droit de l'homme bali ko bima o droit de l'homme droit de yaya mboka na mboka sai na balwa na yango to sengi na bakonzi ba lembate bazonga simate tangu ba osala ba peine de mo bato pendre batu ba uti ko pendre leki ya Al-Bashir président ya Syrie kuna na tracteur route kuna droit de l'homme tellement mboka wana kaka na mboka ya biso tangu mutu osala mabe azomona droit de l'homme te zala kandeko wana batu tangu yozo finga mutu osala mutu mabe oye ko senga mutu nyongo malamu nyako apesi mutu apesi yo nyongo na ye pona ko fute komi problème soki mutu a réagir yo mutu okoma na faute ya tokopesa awa conseil to pe encouragement na gouvernement balembate bakende na yango tina ti ya tina ti
réunion munene ministre Constant Mutamba azalaki bongo akei na Tchangwe pa wapi na meeting populaire alobaki yango tout haut. France Inter ezali awa batu ya droit de l'homme bazali awa organisation internationale ni bele bazali awa on va exécuter peine de mort parce que ezali loi ya mboka na biso ya ba kuluna ba ko sala mabe ebele. Yo solo baboye batika bango basali batu parce que nanu ekomeli yote oyeb makambo ote ba obana na ba osala yaya kuluna ali shegete bien sûr que ba shegebele ba ko ba kuluna makambo o ba kuluna ba osala ndimela nga ezali malamu te yaya on doit exécuter puis na pesi conseil à votre kolbaka nga gouvernement pour na ko boso ba stratégie. Vous savez ce qui se passe en Angola? Tono va payer mususu yaya. Donc to koki même ité kolobele ngo na ba taitando wikeboy. Soki kuluna zali ya ba disparaître ba kei ba silani kuna ba moni mama Jésus Christ ba même ce message que l'homme awa poto buka kabanda ku ya ba to bomaka batu ya ezala ka médiatiser te. Ba kangi yo ka kuluna ba kei kuna bo silani okei ndengo libela. Libela comme ça ba misusu ba kobanga o ezali ba kangi yo kesala bilanga yo kozonga na mbilenga mbilinga aller jusqu'au bout gouvernement population ya simana parce que ba kuluna oyo ba lembisi batu ya tala lokola oyo comme na ngoi princesse apparemment ce monde lokola mwana malamu lokola mwana muke comment se fait que muta comme na niveau oyo akati mutu na kimbau na première riz na kimbau voilà na kimbangu la première riz alongoli cerveau kuluna pona nini yaya tina niveau wana ba image to relaxa awa yaya to na yo o partager benda ka bande komato parce que makaba kuluna oyo est commis dangereux. Alors on a sélectionné pour vous toute une litanie, tout un chapelet, toute une série de vidéos. Oh, botala ba kuluna na ministre nenga bande koloba yango tout on va exécuter ça. Mais to pesi conseil ezala ka sous médiatiser ce qui ba ko ezala ba ko kino mona Yesu ba ko exécuter bango boye et ça la makada les coulisses tout le monde a ba kuluna ba doge sila ba si on va éradiquer ça. Alors vous et nous ensemble totala makambo oyo kuluna oyo na komba ya princesse go ndenge akati mutu alongoli cerveau pasi ndenge ministre pe alobaki landa yango ebongo tozonga tosisana biso. Suivez. Telefoni ekufa etawakate yakalango tosomba. Bamususu babata mina saba bambu wana. Itala mwana wakati takika mwana bambu mpamba. Itala libanga zo bambu. Moi kulande kunda. Banye mo babangi bazongi bazakuna na babambo na babatami. Yoka. Bonjour. Ah bien. Je wana na yebo eringa kilo kwa baga kwa adio lokola ba yete zonga na ngokaka banu wa ndoki na yaza jwana bisinga kotika tele kwa bazake zonga na ngokaka zoga to ala telefone yake na charge de mwa tena mboti zabunde na yali kana bakimi ba moni de la bato ba filmer ba
bazali bazobanga kobima baza wana na se babambo wana Fukinile Tambua. Hakimi. Bakati simai. Iloko nini kumela tu? Bakuna bakotela biso na kati ya ndako. Bakotela kati ya ndako. Beta nsole baneza na ndenge. Tolala kito. Bakuna bakoti. Batindiki mama porte upisa moko twana mbongo te baloni mama TV bazi ba telefone ezalaki na mibale bazi na perruque na ba machine à galette mibale na mbongo soki 100 000 ezalaki na likolo ya congélateur apo yo opisa petane mwasi obimisa petane mwasi apo mama wabenda basa effort bako yala biso ya mwasi awabenda apo na ke triche ekrashe nga ekrashe nga bongo ti ba parce que effort awa c'est chrétien babena basala effort nde babimisi nga yapo bakena na se bazikala so na la te bakati wana lichette bakati wana lichette apo bakena na ngambo na bango kuna na kelele kuna bazalaki 6 personnes amona mibale na se batemaki neti 8 na 3 personnes ape baviolanga batinga na kende bango bakimi abakika masasa ebeti bango bakimi batinga moko ape nakutana babenga nde oyo yaka ape nakutana soda mwanda azwaki nde tokutana kontena avesemba boma bango kaka bazalaki basaki na biso ya classe na mbongo ezalaki na kati ana minerval bazwaki yango ekendaki toza na avenue Confiance numéro 43 na commune ya Selembao. Problème tozo kuta lango biso tozo la pongi na kimia te bakulu na do pa moye ba na kaluka na Selembao do moye te vraiment. Dernièrement kuta yoto ko leka kaka na nde to vanda na ndako kaka. To vandi na libanda wana na bana. To komi ba 22h to koti poto la na ndako. To koti poto la mba mona simalango ngapi na zu téléphone na tina charge na bani ko charger na oya Android na ba touche ezalaki wana na no charger téléphone to na sisi ande na banoko tala télévision na kangi TV to ki ko lala na bana mba mo to ba 3h30 ba tol ba macheti pwa na ndako mutema siko do bangi do na bangi makasi to vani na bana to bani ko lenga to ka siko porte ba tiniki porte na force pwa to nini porte kwei ay bakoti bapesa mbongo na machette na bango tale belé dans moyen te ba moko mususu bazalaki na biloko na TV na mingi baloli TV bazu na ba machine à galette mibale ezalaki wana bazu téléphone na munene ya Android na ba touche mibale na ba perruque misapi ya milai na mbongo ya mwana ezalaki na kati 150 000 ezalaki na yanga moko ezalaki wana $10 na 20 000 francs ezalaki wana ne bazu ba bakena ngo ba machette kala nzoto kala boye moi jeune fille na mususu wana ba beti lichette na simalitoi siko o mususu ya muke wana babandi ko kokena ngapi na bia bokena mwana ngabo ta 5 millions force moko yelinga ba na kangi moko la nzoto na lichette na ebo na sue minu asunga comme bazaki ebele comme bazaki ebele donc moko ya beti na lichette moko sala autre mezate na ndenge bakendeki na mwana nde to kimimba na sucette kana wana ba 3h wana toke benga la police yekiti na mai ba beti masasi ale simalango tango na ba police ba ndiko mata boye nde na tuni bango wapi mwana wa mama zana kimia komba mwana zana na pese kombo fleur abisa va ko banga loko te mwana sito zue keke zo na sucette ya avenue Selembao nde to bandiko kesu na ba 4 wana ale toke na sucette ya matondo ba bia za te bota na avenue Selembao nde toke kuta mwana kuna na avenue Selembao papa na ngado mwana na minute vraiment abasaki wana do moyen te vraiment papa faut luka solution vraiment donc likambo to ko tika ngo boye te papa botela biso likambo donc eza malamu te vraiment ngaba beti ba machette o mususu wana na litoi ko to pe pasuki ba vela ki mwana papa na ngai donc makamba sendo kitoko te vraiment
basali kitoko te mwana aza na âge ya 13 ans donc mambasala ezalaka te ma papa mwana nga aza na mokie nanu aza na âge ya mibali te adi mibali te makambo boye bakonza mboka bozongo na charge botika eloko ya boye te ekomela biso boye ndako bapanzi donc tolongwe sur place wana mpo somo elekai makasi na bamasheti nga mo babeti botika bamasheti ntoto naza ezosanga pasi partout naso nazalaki mwasi makasi te nayebi te so olinga kozala ndeni na mincho me tobeta lisolo mosusu awa donc moye te tolala te kimi ya mantuka ata moke eza te kuna ya ngambo akaluka vraiment kaluka donc moye te na selembao arando na ndenge moke te ngando vraiment na biloko na nga bazoki ya ndako bazwi na télévision bazwi ba machine à galette bazwi ba perruque na bambongo ezalaki wana bazwi biloko na nga nyonso na radio so ekei biloko ebele ekela na ndako tuka ata malikambo malamu mpo makambo boye kozaka boye te leta zoma solution mpo makambo bakulu na oyo ata soki bombaka ta bango mpo bango to bazwa biso bazoka somo te biso lokomi lokwa banyama leta azoma charge ya makambo oyo totikala maboko ya leta ye moko leta asasa kosala nini mpona bango ata boza baposa mabende bakoya kobuka ata koba ata bebe bakoviole ndeti boye toza place olala te tolala une église papa problème eleka entre semba na kaluka bana kaluka bakomi okotela biso koviole biso toviva ndenge bana kaluka bakomi otambola bakomi kokale biso bango mo bakomi otema na ngambu kuna balukela biso bakambo biso bajeni koto bazala bakulu na te bazala bakulu na te me batelemi mpo badefendre biso bazomona ke bamama bazolala bango kaka boye basepela te basodela biso ya selema na basodela biso ya selema bayaka so bamoni ka jeune nyonso bakuta bafo bakanga ye wani sikoyo bango babatela biso bango bayaka la biso nyonso koto baba likolo bakulu na kaluka tozotika bapo tozotika banao likolo na bango siko tokokende wapi po tovanda wana bana tozokele kolala baplace mosusu na ntongo tozongi na bandako estce eza normal totika mapapa nyonso likolo bakulu na kaluka papa otela so na likambo oyo bosisa na okulu na kaluka oyo bazotaka tuma alaise moye te koviole koboma koyiba kosala bandetu mpona nini papa nanga tuna basheti na ba $30 bakotaka awa parce que eza bien papa mobali kutu aye moko ndako moko soki alali odefa kutu omona passe boko 8 personnes 10 personnes omona ndeni papa omona ndeni papa kaka lipama mikolo kanyaka don lipa na manteka mpo ani papa bote so likambo oyo papa ta yo moko lipa na manteka okande balali yo basibi yo sikota eloko solution pata yo mata kiba ndako koto ngala la sunda kute na yaka na tongo vraiment nako regretter mingi muziki to na mboka moko gouvernement eza te la police eza te armée eza te vraiment biso tokolaka boye te tobivre boye te les hommes civiques babandi armée de machette bakotelaka bato bandako baviolaka bayibaka batelevizio bayibaka biloko moka bale mpo balotekisa epona bango ekomi moyen facile ya kozwa mongo leta te likambo oyo ese ministre de l'intérieur azali te aza te ministre de l'intérieur azali te aza te gouverneur azali te aza te commandant de la ville azali te aza te akota likambo basisango mbala moko te ça les capotes ma peuple va continuer comment quand on va marcher vraiment et gouvernement côté là peut pas vous souffrir voilà après ça bon voter continuer pour sécurité c'est ça que commander la vie c'est ça que gouvernement c'est ça que ministre de l'intérieur c'est ça que peut pas vous souffrir ba crime ndako ba civil ba bongo pas ba bongo ba armée de machine ba côté là ba ba tout ça ko yiba c'est pas normal la recrutement des autorités moi je regrette beaucoup. C'est pas la beauté. C'est pas normal, c'est pas normal. Une mission de l'intérieur. Et j'ai pris la ligne. Comment je dois regarder. Ça existe, il y a quelques capitales encore où il y a des ambassadeurs, tout ça. On vit, ça va. Je regrette beaucoup. Attention là, raté papa. Kulu na kaluka maintenant c'est l'équipe. Nous sommes fait la relation les autres dans le monde en commune pas bourgmestre. Nous sommes que nous sommes pas maman avec nous dans la confiance dans la bourgmestre là. On va me dire civil l'état. Quand nous sommes comprendre nous sommes biso. Nous sommes la tête ou tête de kondi papa. Plus on va nous sommes pas nous sommes pas bourgmestre le novembre. Nous sommes dans la bilan nous sommes papa, nous sommes qu'on va les sous-souter. Nous sommes comme mal à l'aise.
tokomi okima bandako bana kaluka bayeki bakoti basali sabotage neti nga bakende na congélateur na ngai naza veuve congélateur wana ateka mwa mai mwa sike kuna zwa lipa lelo ekei bazwi musi na nga bake nango nakolala wapi poka ndako balongoli sikoyo nakokende wapi namoni kaka ngai neti nga boye nazokende kaka na commune pa bourgmestre aselembao azwanga ta en charge alupenge esika kolala mpo nazomona ndenge nakosala te ebiloko nango natekaka na balabala mwa basavo baye bapanzi mesa bazwi basavo bake nango bazwi courant baboki na kati ya mai ya makelele sikoyo tokosala nini papa tala bandako na se balocataire bakei bake vide bilamba nyonso biloko ya ndako nyonso ekei bayibiyibi papa tokomi mal à l'aise sikoyo na tension tokosala ndeni bango babengaka kote lufu balobi bango bazalaka na eloko te lufu nde eza selembao bino bosombaka biso toya koyibaka sikoyo papa tosuka wapi tokende wapi tokende wapi papa tokoki susu te papa tozokoka te nde naza bo nakomi na tension esalaka sikoyo tension eza ya komata nakosala sikoyo nini basoda bakoya awa nde bakoya babeti toto basimi nzela bakei ole balalaka bango bazolala te sikoyo nayebi te bourgmestre na biso ya selembao ezosengela basalelaka basoda kafe bapesaka mbongo basalela bango bakafe mpo balalaka tongoza mpo butu nde makambo na 2 heures tozokoka te papa na ngai sikoyo tokosuka wapi naliaka na debuyaka na tangawisi na ngai bango bakoteli biso nyonso na lupango bapiye tangawisi na ngai natekaka yango ebikisaka nga bango bazwi tangawisi na ngai nyonso ali bake nango sikoyo nakovivre ndenge nini papa moye kovivre eza te tokomi kasi tofandi boye bokima bakoti biloko ya koteka biloko ya ndako bake nango sikoyo tokovivre ndeni bolukela biso solution boye tokokoka te toliaka na kodebrouiller bazwi commerce na nga bake nango foje eza ya président na biso kote bazomema bakulu na wana papa balakisaka bango fo bayebaka ke baninga na biso bakufa to bazaka na bomoi le bazomona ke ngana kena yokola musala ye bamona kena kata mutu ponga pele kuna kena ke yokola musala malamu balakisaka bango te bayebana ke bakufa to bazaka na bomoi po bango batikali basa sukulu na te toza na 3 conditions to vivre nango mai to kotela biso na ndaku courant eza te bakuluna siko tolanda kuluna to mai kotela biso na ndaku to tolanda courant donc tozo vivre na pasi susi na ngeza balakisaka bakuluna oyo bakanga te baninga na bayebaka ke bakufa to bazalaka na bomoi peut-être na bongo kuluna ekoki kosila awa toza na aveni mayunga na commune ya selembao quartier mwana tunu ya besivique bana oyo ya kaluka bana oyo kaluka baye awa yomo kozomona bimage ndenge baye bakoti bapie bazwi 14 na 7 personnes na 8 personnes et par nga ba ya watala ndako balocataire bakiveti toza mal à l'aise azali sakati bazwi 5 tabananga ya ba mama na bazemi awa tu bazwi oteza ina ndako awa famille tu ekei to komi kolala libanda ndio komoko te alors tokosuka wapi est-ce que o ezaka pour ezaka Rwanda est-ce que komi Rwanda Selemba ezali RDC pour que ba ke Rwanda c'est une américain gouvernement central ezali wapi ministre affaires intérieures général la police et ya professeur Kisasa so kama kambo ministre affaires intérieures azali wapi biso tokosenga marche toko matina pe du peuple tito ma ministre affaires intérieures commune la Selemba to signer bata Selemba to signer toko matina ministre affaires intérieures aye yo la kuna pa na ye yo banga suka yango na papa journaliste en tout cas citation est commis sérieux to mona président assemblée nationale to mona ye contre Simon nani c'est moto azali ko pesa bana wana machette ba mobondo bazali awa na kaluka ngana za mama bana 6 na kendaki koteka biloko na ngana kangi ndaku na ngaba bakende classe na yeko kuta ndaku babuki babimisi nyonso na ndaku na sala kate mwa muke na ngana somi mwa loko na ngama boyebo na tena ndaku na nga na ko likolo ba civique moko ya kaluka ba yeko tela biso mal à l'aise sikonde na zabo na za esi ko lala te na neska okete na bana na ola libanda na se ya bash na bana na ngai sikosole zaki na butu sika benga ba violenga na bana na nga po na za mobali awate mobali nga zaka musika avoyage akene intérieur siko nga tika kana bana chance kuti ezaki na moi na ba 11h so ezaki na butu me ba violenga ba viole bana papa likambo to botalela biso toko kende wapi papa toza ba mbongo zo ba garantie te to ba mbongo ko futela te siko to lola libana bana mbula kana sali ya bash makamuso ya ya bash biloko ndaku nyoso pacifique kaluka ba kenango papa toko suka wapi biso nzapo na bino bino nde boza pona biso papa motif le nyonso ezobima awa eza kaka chance ba komanda la police asele ya kaluka basala kata musala moko te yango bazopesa ordre bana wana bakotela kaboto baboma kabiso bandako nyonso etikade eza pona mai te papa
Est-ce que papa Fachi le baquet était peuple à bord? C'est comme si tu as peuple d'abord, ya kaka ya ngoyo. To souffraka na kati ya mabele na biso. Bano biso to boti bazo baze intimidé mabele. Fungola miso. Mo bondo e komi awa. Elongo mo bo e komi ya liwa. Bazo boma bato. Awa nde babomaki motu. Pe bazo ya ere nyoso bazo voler. Bazo ya ere nyoso bazo boma. Ere nyoso menace tozo lala te. E komi na tongo ye osali musala na pokwa obini. Oke kolala kote mususu. Papa Fachi babo gourmet bazo kita te bakamo nyoso ezo salema e sala misoki e mois mobima na demi. Mo gourmet se moko to moni na mabele aselema ata kaluka bayaka te. Bayaka te après sika moto bazo suga biso la police. La police yango batina na bisa ta renfort koto pomo la police ya kaluka basala katelo ko moko te to mona kabango te. Est-ce que mo gourmet sazana na kaluka ngalie mezana mo na ba esa makate biso nyoso tozaba ya moko oyo tozo souffrir boy po anini. Soki moko ezo ko kate batina biso toke na ta kote musu. Ole to mona ka passe na kati mboka na biso boy. Biso tozaba ko tozo mona passe oga tozala ba konzi ba ya kate kanyo sezo komela biso ba gourmet nyoso mi bale selemba o kaluka. Eza na koto bato bazate za kaluka bato bazate. Tosi to kimba ndako tozana passe. Bana bazo tanga mwa bana makene kelasi ezate. Awa toza na veni kipidi mais eloko zo sa biso pasi biso totaki député na biso Elvis Vango après na simato mo na tout et changer donc hier ba bimisiété mais biso yo tozo sibi ba conséquences tozo mona ata député mo côté ya célébat auto vota donc toza toujours na souffrance baza kwa kize biso toujours na kati ya kaluka. Et biso tozali ba serviteur de Dieu tozali na problème na bato akaluté tozali komoko mais tozo comprendre likamo e bandit tozo que déjà 3 mois ba kufa bazo violer ba mama donc butu tozo la laté ani si bomoni ba image bazu déjà image nyos bato bakini bandaku mais tozo comprendre papa kimaya kilimanimba to sengi na yo ministre de justice to sengi gouverneur Daniel Bumba kimia na mwana donc ngalie maselemao osa binemité mais eloko nini oyo lelo bitume comité to kene de mwata ke na to sala l'état la biso na kata Congo na likolo nzambe na sasa l'état le sika kimia ezalité bana bazolela tozobelela bino pala mboka bozoka to bozoka te bozo solution tam ko moko te boka tamao tozoldo kolia pasi manyotu na pasi na mai nena sawa nena tikalika mobimalanga ba god ekei ba congélateur nyonso tout to vivre ndenge nini mboka na biso mo Congo merci beaucoup Nzambo bataba ko kata mabata ko yiba donc to éviter problème nini ezolekela biso mais to senga ba konzamboka naza na ebike non so bomoni image oh solution pour zongo to za besoin de solution problème to za ngoya bakuluna bayaki na bakota kimpidi na numéro 5 bayaka bakoteli biso na ndako bayibi biloko siko mama somo wana esalai mukolana sukulu na ebundi makasi somo esali akomi panika kima suka lango aesala na visi tozani déjà kuna ba traiter l'église tozoluka kimi ekota bana kaluka batsa biso kimia to wana kimia te to komo kima to tiki ba malupangu bandako etikali ba garantie etikali pona bana kaluka ya to senga bakonzi butu biso kimia poto zana kimia to lala pongi ezala lusute o lala pongi na kobanga ya to sengi pana bino bakonzi bobundela biso likambo problème ka to zango ya kuluna papa biso so to banzi to sebela na ngodo estoma na ngana la muka pona moni bino na lembi ko kongola mbonga bala police ko ngoli mbongo te bo lala te na ba kopsi to na bana basi ba okota bazo yiba te me ba komisi ko kozwa na mwana ba ki pe agiter ba ka ko so ba koti atanga mo ba ko mema ngape boye pona bango baze belé ki makasi wana ya kubunda na bango ezate skap to ko kimela ezate Squat boto ko mba maladi ba estome ba pasi ko la raisonnement na bango to ba te to kimela wapi koko na to zala na ye donc ma komele kwa support na ye awawa sko ko ngal ba no bina ndako bene na kina tongo yoka asali krizo ka ka juste ça ponga na Congo la mbongo na ko estome betinga na tamboli te lobi na Congo li te donc susana na msuane salisi crise oyo lisusu sko finema lo ka boto ko kufa na biso kaka c'est mon beti que la kalu que espace ba kota e ko malango ya bango
bakaluka pene bazokota na koyiba na kosala mabe babomi naza na video ya mutu baboma ya veni na biso awa wa Thierry to tikokunda ka koza makambo oyo mezo sila te to sali bango nini tolembi pene loko tolembe tama kwa komo leka leta na makasi kaluka la sala kaluka bayaka te biso foto zo to kimaka ba mbangu ba meso komi ko bunda bakuluna na bango poto komaka ba mala ba bouger bakoko oyo yo te tolembe loko tolembi pene loko na biso a toza na sécurité makasi alors tozo comprendre te ni to sala fallait que bakota ka bayiba ta ko yiba baskende me bazoboma na ko boma ko violer alors toza na ba mama ya mikolo baza awa tozo kokate ndeti nga mama na nga na minute na tongo ya lelo asali AVC mbongo ko wita wapi biso sala kate to ko zwa wapi alors to koma kozongisa mabe na mabe to ndeni bakonzi bazali bazomona ese biso to ali kola mibeko ta bango nde bazwila biso solution ni to ko sala to toza biso nyonso sika moko biso to balaka bayaka babalaka biso bana kaluka bazokota koto bazana bandeko na biso kuna biso pe bandeko na bango tozana bango awa to bota na bango alors tozoyeba makambo yo biso na bango tozowela te soko zana rankina muninga no mubali bundana muninga no mubali ozokomisa ngo tina ba mama ya batu oya mikolo ko violer vraiment na yebite to sa ndenge nini biso pe to kota na makambo ngo to banda ko kata to ndenge nini twasagela ibagale ndisanga bikolo munemu kimu kapitala mututu bamanyeni kimudi maluonso akali makumbana malongo jibwa maye kulu kakuyilutatu to malu alutatu kushibeya bantu kuluisha bantu kakuichikiha chile to meme nyumulo kumona hanyi meme nyumweni nkumba jilelu chili mujishima mumusoko wa chinsansa mukapitala getu adi nchini mumwana ncho cheche ebika bitu ma province to karibu mudi bienze tudi mwabeo burukumeso diko chef de quartier udiko bantu bonso gouvernement mujimo yonso di mwabeo kinsangit kadi trouver ni population udini dikenga chintu cha kumpala bwakukeba kuhetanga cha kuji udi wendu tata udi mamadini me bantu badi bumuka mukaluke badana bana betu bamuso kwemu badi bali bwakututa bwa bya hamadini bitulitetu bakeba kuchisululu chetu tetu bale bagake babu mbula matadi kenu tufuta to atuto ezena bwalu to me tetu to hala toni tulu to kula aletu we mai ko ete 50,000 francs weba bamanya ni udini 50,000 to ambe ni kunu la to tetu mwabutu diewu mu 19h tutu bangu sama nindananyi nimbikanye chakubikanye kibidi koku mu chinsansa mu village shas mone mutulini president ulimomo premier ministre ulimomo gouverneur ulimomo ba ministre boss ministre d'état vice ministre badian mwabeu ba chef de quartier burkumeso bonso to ambani meme chitumwa kubi moneto na shimu epoque campagne de adjoint meme nyumulele mu 65 ndi mukolo mubugale ngo mutoni lelo chitumwa no ibetize yenzeka partout to ndinyi mwana mu capital ga Kinshasa donc bidimingi dishamwadi ndindo wala mwabe walifika na shikwetu muona kubwa kula alano tulu chana mbona Kinshasa a sepelite na yeko tambula na capital na mboka ya bisoke na muona capital na bisoke eza ndenge nini bato bazo vanda ndenge nini mbongo ewutaka kana capital eza kana na bamboka te Mexico na yeko kuona yeko kumona pongi ya solo ezala na ba province nani koluka bien ezala na province awa na capital soki ozoi nani mbongo bakogotela yo bakokata yo babuminde konangai awa muluba awa na di metre awa bakati ye babumi ye tozuye tokeko kokunda ye likolo ya nani o atambuli ereleki azaki na Rwanda ou bien azaki na mboka na bango donc makambwana esepelisinga ite gouvernement mboka na biso oyo esala musala na bango parce que societe bato nyonso bazoloba nani major oyo azana na ngambo ya kaluka mwana ya kaluka nani dukumesa mwana ya kaluka nani bato nyonso wana bato ya kaluka
bango bazo futa bango biso tozo na musala wote mais bango bazo futa bango bazo tinda balo na bango po baya wana selembawo baya ko buma biso to mike tozo zo awa na bilanga bazonga na bango soki oza na ngote bazo kata yo. Est-ce que les autres se sabato na mboka ata Nzambe la Bible dit hein nani bosangana bosala makambo na bino moto na moto asala suere na ye azwa oyo azwa akozwa asala makambo na ye mais oyo eza pasi na selembao. Tasambula okimela nini mokili bana bato maboko makasi basungaka bato bamona nde tosere tu Mesa mwana nakate Comme l'angezali Elvis Vango Binda, notable ya commune ya Selembao. Awa toza na quartier ya Mwanantunu, précisément na Avenue Matondo. Awa pasomoni ezali lié oyo ba réfugié o ba kimi ba massacre ya ba na kaluka ba ko se bana bango banda ko na bango banda ko tikali vide aba yala la condition akaso mbule beti baza citation et comme bango difficile papier banda ko batiki yango à cause ya bakulu na ya kaluka biso to lekaki to dénonçaki makambo ezo leka na niveau ya commune ya Selembao entre kaluka bakonji boyokaki ba message cri d'alarme à la population à Selembao mais jusque là silence de mort au moment que ba crime ezo continuer ko salama ba tout ko violer mwana ya 13 ans beaucoup image na ya mwana wana maman na yote ko loba bokolanda ngo na yepe mwana bokolanda ye ba tout ko violer mais soki ba konji ba intervenaki na to komi na niveau haute a quartier ezali quartier kulu na quartier Mwanantunu mais ato na quartier Mwanantunu réfugié awa chose d'entonnée za nini à chaque fois la sociale cri d'alarme tozo mona ka ba policier ya ngambo ya Selembao nde baza ko intervenir aucun jour policier ya ngambo ya Kaluka aya ko intervenir au moment où que la population za ko lela population za ko sibi ngambo ya Selembao nde baza tozo mona full place plus na ba criminel ou comment ok police doit être au milieu du village mais toujours police à Selembao il y a déjà conseil d'intervention à aucun jour policier à Kaluka aya ko pona ko intervenir na ba situation zo leka les appenda passe toujours ko dénoncer l'enterre à justice jusqu'à les ça la passe toujours là toujours battre base la ba yoka que 30 morts wa kufi après justice il y a la solution comment toujours c'est là na niveau ya façon mayo wana batie la biso
comme point chaud. Sous cette était point chaud vraiment à niveau ya Maïwana. Le point chaud est la position mingi de façon à sécuriser la population et vendre la Kina. Population faut la mapango na bango, base sur mapango na bango, baki mapango na bango. Telle la situation population de vendre. Au moment que l'État zali, l'État zate, la société il y a autre chose. Tout ce qu'on dénonce, tout est sabino. Les macambres qui se gravé toujours, telle est la situation. La population qui va mener dans le centre-ville, c'est le dans la centre-ville. Chose étonnante vraiment. Adresser toujours au spectacle pour la ville de Kinshasa. Je ne rappelle pas Malimba. Tout ça, vous adressez à la ministre intérieure, au gouverneur de la ville de Kinshasa. Tout ça, vous adressez à la ministre de la justice. Parce que Ozo Salama est vraiment regrettable. Moi, il y a 13 ans, il y a la Katandaku. Il y a violé plus de 3 personnes. La justice n'a pas été une solution si vite que possible parce que c'est grave. Il y a combien de Badiola? Oui, les temps on n'a pas la souci à Kenya. Côté là qui ça n'est beau. Comment solution c'est bon là? Bango venir là, peut-être bango na quoi bango. On est pas comprendre, on a déjà déplacé. Bango na quoi.
Papa Félix a mambo le gars. Ah, balorate quand nous sommes longs, alors tu vas garantir photo. Congélateur. koteka naza leloko otendela abwe naola na bana libanda na okende wapi na bana nana ana mwana kuluna te nana mwana moyibi te bango bandemanga bilosko naola libanda na bana na okende na Oh, photo le bama muke parce que oyo tozo comprendre te citation oyo ngai na koloba mukuli toleka toleka na ba Comment si vous va ça là? Tout ça, la bague sur mon machette, tu vas en Kaboula. Papa na maman. Tema akosunga biso papa. Ah, tu as commis la lemba, précisément que tu as rempli le papa.
Alors, c'est ça. Final, vous avez gagné là. Soit des chiffres. Final. Hein? Voilà, prenne. Non, ne rentre pas. Commune à Lemba précisément, pembe na Rompengaba. Problème est Angela na biso comme vraiment au début. Ngela université début makasi. Donc on a posé ça pena bourgmestre ata ya Lemba aya koma awa ata la biso Ngela o. Ngela début makasi soit précision par exemple mutuka awa. Mutuka. Et l'on m'a dit que mutuka zo beba makasi. Ah, et zo makasi Ngela e début. Donc ça vraiment na bosenga ya ba ete mboka baya batalela biso Ngela o. Ngela o ememi bana nyonso ya université ya Kinshasa. Donc batu moyen eza lusu manipulable. Tozosenga pena na autorité à qui le droit baya batalela biso Ngela. Ala rigini na entre rigini na route universitaire. Ngela o ekaboli entre à parc Virunga et mati université à Kinshasa. Donc na minute même étudiant na moya amata campus ezate pour aletanga. Nous avons commencé pour 2 semaines. Le gouvernement central a occupé tout le point. Bah bon, c'est là où on est. Parce que risque de ma casse, mon travail pour faire. Maintenant, na Boutou sur l'université awa, école publique exacte, mine exacte. Na Boutou c'est trop dangereux. Mon travail est beaucoup plus que moi pour avoir les moulots à Koufi. Mine exacte, c'est là. Et si on est ban de moi comme un boulot, le risque de ma casse. En tout cas, il y a un cas d'urgence pour la vie. Pas la Rigini. Pas pour la vie. C'est pour ça que c'est là où. Et où meli deuxième semaine en haut. Attends, regarde. C'est bien. Ailleurs répéter, tout le monde a répété, tout le monde a été. Bon, tu sais, dans l'état, il y a pression, on va beaucoup mettre ça. Bon, on va faire un abisso. Alors, on sait que tu as fait un abunda, à chaque volonté, il y a beaucoup de termes, ils ont fait un quartier, il y a une commune. Ah, c'est risque, nous devons faire. On va porter qui est assez là haut. Assez on va dans bureau. Vous savez na balabala. Bureau té. La population ya wana mtevote pour ça musala balabala. Assez maintenant volonté wana et ça je vais na Lemba dans terre Rigini awa. Ba ko so sonze là. Tu vas souffrir, wana. Tu vas souffrir. Ngana si na voiture. Moi les gars awa, na zo ba ko ka porta ate ko panza na ngai. Asa sha asiko. Commune ya Lemba. Il faut le campus. L'université Gogo Sarabota, parce que l'université Boimba Maël est belé à Mboko. Ma président, ma ministre, c'est pas ça. Ça fait 3 semaines. Réaction, moi, je m'en ai été. Vous mettez ça qui compte à la moi, mais c'est utile. Vous voyez, vous êtes là. Avant-hier, camion outil baluka on a pas la classe. Heureusement, nzamba lingaki ba la classe ba kufite. Ba on a so babimaki. En tout cas ba kontamboka ba sala nokilo mbangu po ba aider biso siko. Pour moi, autres gens moins bambula, bambula ne silité pas bandité. Aux habitants de Bouki. Bon, on va aux Annéni. Bah, on s'est c'est pour te belle, c'est pour. Pour te dire qu'on va dans Zela ou il faut le tendance. Aux universités, pas de qui s'en côté. Pas des universités. Les universités. Par contre, si vous avez une solution, pour te dire qu'on va te. Tous souffrir. Talangela. Talangela n'est pas allé. Nous avons ici. Mutu ebima na ngote. Mutu ebima na ngote. Mokekei nege tobo mokekei. Comment déjà? Université. Soto to bypass. Bypass angoyo.
bypass yango kala ba isu ndenge nini toluka lisusu nani tozongisa lisusu nani po topona yeye tala nzela papa so tolobi mbanga pasi Caméra, botala population, botala. RFI ezawa, batwa de l'homme bazawa, bakomo fundangai, ezanga teza peuple. Ezanga ite ezanga nini, botala, bolingi nini, sanction contre bakuluna. Bolingi nini, peuple lingi nini, peuple lingi nini, peuple lingi nini. Peine de mort, peine de mort, peine de mort. Bolingi nini, bomi bete maboko. Peuple lembi kuluna, peuple lembi nini, bolembi nini. Est-ce que kuluna lekileta na makasi? Bakoma koboma batu, bazobotola batu, biloko na bango. Ma famille ebele tikala ba orphelin na ba veuve boyete. Batu misu batikala ba handicapé. So bimi na kop. Okutani na kuluna moko non soma botoli mbongo na ya kop. Na papoli openini. Apapoli nini. Mutu abongo ifo nini. Mutu abongo ifo nini. Ifo nini. Boye ba ete kuluna nyoso to kanga peine de mort et kozala exécuté. Bolobela bato ba droit de l'homme mwana. Bolobela bango ete toyebi ba jeune na bango. Toyebi nini. Toyebi nini. Balobela ba kuluna. Ma famille batika ki kuluna. Nepe droit de l'homme wana boete. Balobela bango nini. Oyo azali boso na yo abengami na kombo ya Ngoi Promesse. Ngoi Promesse akangamaki ya cela 48 heures azana amigo na yo. Auti ko boma mutu. Lisolo wana bana ya yolo eleki na ba réseaux sociaux ye moko a passé aux aveux à reconnaître. Ye wana bazo mona lokola mona moke ye Promesse abomi mutu akatie kingo apanzie mutu abimisi cerveau na ye libanda. Ye abomaki na awa na Kimbangu esalamaki il y a cela 48 heures na Kimbangu na première rue bazalaki na matanga ye azali na ekiri KGKBG ezali ekiri ya moto babengi na kombo ya Renedi aza en fuite. Donc mwana ya mama Lek et mwana ya papa Kulutu na mwana mama Lek. Mwana ya papa Kulutu aye koboma mwana ya papa Lek. Mwana ya papa Kulutu aye koboma mwana ya papa Lek parce que bazali ekiri mokote. Po bayoka nakate. Donc ebembe wana ezali awa na morgue ya Mabanga akatie mutu apanzie cerveau nyoso libanda ye bato après sima akolo baza mineur batindi ye na juge de mineur bakamati batiki ye il va continuer encore théoriser et commettre de meurtre ye wana tobombi bato mosusu ye atangi parce que il a passé aux aveux il a reconnu Yemoko Andimi alobike nabomaki. Merci beaucoup mon colonel. Ok, bota moussaye la population.
Voilà. Je crois Bolandi et puis si passe ya kosakalate to promettre bino presque chaque jour to kubanda ko la bino ba nouvelle ya situation ya ba kuluna oyo et ça na mabongo na mboka na biso République démocratique du Congo yo peut la Kinshasa partout so que ça na ba vidéo oya kuluna ba image oya kuluna ba intervention benga biso tinde ba vidéo na pona to la kisaba to ke bisaka batu makam oyo sur seulement si complicité et ça lié à ba police mususu te. Alors, Soki Batu, Bomoni, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser dans le quartier Ndenge ya Kala? Ba garçon, ba jeune garçon, ba papa, ba la kalisu, te boka bola ba siffler partout. Soki o monika ba kulu ba côté libino. Ba andi ko buka mir, bo beta ba siffler bo ganga, ba tu nyonso tu ba ya, ba kulu nango ata ba 15. Mais ce quartier Mboza 50, est-ce que 15 personnes, bah, 50 personnes, beaucoup de gens dans le quartier, Atamoko, Ataba Soda, Mboza la raté pour la sauver Batouana, pour bouiller, ils pas si à Kosakanate. Tosuki Awa, Tokutani, lobby pour na numéro Moussousia, affaire Kuluna, na Kinshasa. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara! Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana